via métier yemo contre mieux à sali dépression ou kasikoyo a sikoyo héritier na faire ba comme à ses services pour na nuire toujours kingula. Sikaya chaque tongo café na maboko avec Saint-Figaro ton la mukina tongo e bake minute ko zanga te okozwa ba résumé nyonso tout oyo makambo na kutu barando sangisa Kofi JB Weranson Ferregola Fally Ipupa et pourquoi pas Héritier Watanabe et Fabregas le maestro. Voilà, donc sangana tout pesa bino ba information ba rando na bango na quelques minutes seulement. Alors c'est parti, café na maboko avec Saint-Figaro. Photo Joël Mbetenge a olobela biso makambu sur mariage ya Gladys mwana Weranson oya balaki batu ba sepeli te o sepeli te pour mobile on a zala bon est-ce que ouais vraiment sincèrement total non bien est-ce que ouais a besoin nécessairement que pour yo bala mon année il faut ça millionnaire il faut ça bon mais que te pona nini alors to landa bongo photo Joël Mbetenge akoyebisa biso le pourquoi mariage wana esalami pe ya minene pe ezali ya kosalama. Voilà donc kota adresse petit pour oyo akoleka akopesa ba propos na ye sur Fally Ipupa. Fally Ipupa excusez-moi Fally Ipupa na mopao mokonzi nini koyo a sikoyo héritier na faire comme à ses services pour na nuire toujours kingula. Alors café na maboko avec Saint-Figaro nde to kopesa bino ba news ya mbangu. Voilà to ya kolobela cause nini ebimisi ba rando oyo komona vele biso mopao mokonzi kobeba na Héritier Watanabe bakali kolongwa donc surtout landeli cause na yango to komona ke ezali poka ka Ferregola abetaki ING Arena. Donc ING Arena ya Ferre to ebite et a gendre oyo tout bozali komona awa bakali fa longa ba Koffi Olomide sa interview moko abingi Héritier moi petit nzoto mikie et puis si makambu bisi ba audio o keno Koffi Olomide makambu jibe mpiana Koffi Olomide solo la mutu moka yebide. Alors tout ça le mec to yeba source na yango to lobi toujours to remarquer que ING ya Ferregola de et agendre makambo ou nous surtout to pesa faute na artiste te tozo kolobaka nde koloba so betaki ING Arena na te mais le lo oyo makambo nous surtout ngebe mate. Voilà, je crois que bozuna na place wana tozana ba audio mususu pardon émission moté ko salama otomona ki actrice chanteur ko sala kala mingi te oyo a qualifié Koffi comme un monstre de ba pakole penza couleur ya zabolo la ndenge ya ko sakana te. Alors motu nezali ko tuna ma awa wa to loba na mukito fanda avant to kotsa ba ndenge biso ba loba makamba zali ko loba pona Koffi Olomide. Benabiso mopao mokonzi légende vivant otozane na mo awawa eloko moko oyoyo tozali ko pesa mo faute mukile lo awawa benabiso mopao mokonzi zali likambu ya téléphone. Comment expliquer Koffi Olomide akoki ko se permettre ko solola na individu moko boyo oyo ayebiti na koyo même na audio wana tongo zo bima oyo ça sentir même la personne là aza même pas na niveau ya Koffi Olomide ya kosolana na téléphone. Artiste mnene kwa Koffi Olomide numéro inconnu numéro mto yebite numéro loko bo yebite obono solana mutu moko bobele ko s'expliquer oliko bimisa ba pote ya motema na yepa mutu oyo yebite. Na yebite soki ba artiste na biso ba misepso minene bazaka na ba manager penza o balandela bango air moko e koza na tongo na poko peut-être na yebite air nini ba recorda ki ba registra ki audio wana. Mais un artiste de kola Koffi Olomide se permet à kolobana un inconnu ko bimisa ba secret ba passe motema na ye. C'est très dangereux. Boni a selon la batu mususu ba makamususu to yebite. Et puis si guerre likolo ya guerre moko boy. Soto dandi malamu batunde bazolo balelo awa keno Koffi Olomide veut contrôler Ferregola na Héritier Watanabe obazala contre Fally pour papa ya régner na kati wana. Makanisi na ye moka mutako yeba. Na yebite soki saki plan mopao mokonzi ya kosala bataillon na sima na ye po batalisa minduki ka contre Fally Ipupa. Je ne pense même pas ça. Na lobaki on lobby na bitumba ya miziki
héritier watana ba kotre mana Koffi Olomide wana lo bakebo size za ba poponanga za ba opinion na lo bakiao ya lelo ndenge za boye to monaka soi-disant batu oyo balandaka ba musicien na biso na sima bango nde babebisaka bango mutu surtout bato benga bato nde bato ba marketing ba communicateur o ba privé ba nani tout ça bango nde babebisaka ba musicien na biso mutu ba rendre sila raté de bakabo zo café de maboko avant que de métro zo téléphone ça mopanzi yokaka makambo o be sala monzela nzelo ke ne okenda musala tout le monde a baran dongo non ça que ne rapide pour toi ba 10 minutes à café au mona héritier Watanabe so la ndeli rando ina fait rigola au comprendre que ba wele na bango loti peut-être faire na personne ya faire na personne ya héritier Watanabe ba autonomie balé peut-être ba wele la eloko moko quelque part mais dès tout le monde ngo selonga na mona zele kambu ya spiritualité o ba wuta na ngona wenge. C'est pas une petite chose que Mutulukola Weranson abengayo maître spirituel, grand maître spirituel. Evangantama abengayo maître spirituel, dernier fils. Surtout dans la spiritualité, des locaux peut-être bah ouais la cana fait rigola. Bon je vois que musulmans peut que musulmans comprendre le bateau bah ouais la raté. À part kaka héritier Watanabe kozwa ba musicien fait rigola ba musicien oyo ba beta kati so beta. Moi kaka ba rando chose la rakeno héritier Watanabe kozwa ba musicien fait rigola ba longo ya kazui o nani ore azui atene orchestre ne ba randa modèle wana pona ko beba na kaka ba actualité zala bando zona na ki musuni mais na ndenge penza ba ndi ba guerre na bango bien au mona que c'est une chose spirituelle o ba wele la ndenga butu nani akokonza muninga nani akokonza muninga o génération ba JBM Pierre ba wera so ba Koffi Olomide yango so kuma na wasuka si ba koli na bango ba préparer ba retraite na bango ba fali ba héritier ba Fabregas ba faire rigola ba on ba kotika la ko renier ba encore déquête mususu ba 10 ans de susu ya succès ba cause nango alors nani akokonza nani so ba guerre o ezate ou ressentir pe bido moko ke non et le gobé au sala matière donc faut que ba guerre za pas actualité zalaka la pire esprit ya onde to kendele Fali Ipupa pour le moment ana nuye mon companzi leo bato ba kotsela ba polémique kaka pona makambo via tanga keke no yepitela mwana nga yepitela akanga ba yena mwana na ye bon wana entre bango mais pas wana bizu muso ezate nyuzo ezaka makambo ya Fali Ipupa c'est que batu bazalaki kozela Stade de France banda balakaka Stade de France attaque Sinjura abima soupe na TVT aloba pesa bino ba news est-ce que so ki Sinjura bimi abike no botsa date to sansana no to tumba na biso na kopa café na maboko est-ce que bomona ka lisusu batu ya Fali ba bimi ba botsa date to robeta mukoni 2025 Stade de France et comme 2026 Stade de France et bon changer ba date vous avez rigueur tenebi ke boko sangana mo bondo bata o po comprendre tena muta nani na tuba tout le monde na pesa bino ba news ou peut-être boko attaquer c'est Figaro égal à lui-même de tout le bara toujours pour le makambu ya photo Joël Mbetenge na kote la bino et Adricha Nasuka ndenga zo lo makambu ya Koffi Olomide. Photo Joël Mbetenge na kota mopanzi moi quelques secondes oyoyo apesa biso na numo mokie pourquoi batu bazali ko critiquer mariage ya mwana Yanson et Gladys pourquoi batu bazali ko critiquer yango bon tout moi une minute seulement tozonga na kati ya plateau wala la nipo mobile on azala bon est-ce que wala vraiment sincèrement totalement bien est-ce que wala azala besoin nécessairement que pour yo bala mwana ne
Il faut un millionnaire. Il faut un bon. Mais il a l'argent. Ah, c'était au combien non vraiment, en tout cas, félicitations. Tu as ça, musicien, vous n'avez pas bon, la rabane, madame. Jamais mon lobby en haut. Car critique. Et surtout, il n'y a pas musicien. Mais on fait assez. Ce qu'on lui donne, on a compte c'est rien. Bon, si vous avez un jour au mariage, azamona star au bala. Est-ce que faites le mot bien vous avez? Nécessairement déjà mbali on a compte bana ya banga po akota la ndaka wora lobi. Ah. Yobena papa no wora soni solo. Est-ce que on dit manga? Moi compte zagina ba doute. Famille na bango soki ba ngon soki ba ngende soki ba nini bilongo tellement ba loba. Mais c'est n'importe quoi bata réseaux sociaux. Biloba lo bolinga okanzaka la place abata pourquoi? La polémique c'est même ata muta bali si mutu boyo ki mama na polo. Oh non mobile on a bali kutu. Mobile on a bo. Ya binoni. Il y aura le nom de pour pas y avoir la monnaie. Il y aura c'est donné à tout le monde. Voilà, photo Joël Mbetenge, on a bolandi, bomoni, ndenga pesi ba propos oyo etalaki. Voilà, tout ça mutu guerre awate, mutu aza capable, aza responsable ya koloba oya lobby na ba réseaux sociaux. Voilà. Quelque temps to rotika na suka awa to landape. Comment bonim sabiso atozate ne roba toujours saint figaro au milieu du village naza mutote toujours kaba information de par-ci par-là to sangisi pour na pesa bino résumé ya makambo surtout alors totika moi mukie ndenge pe bazali ko toyebi ke bazali ko palola mupa mokonzi na to na choité tout le monde peut alingane mupa mokonzi alingata la atali alinga la te adresse tipo comment ils s'en prennent à Kofi Olomide aujourd'hui. Voilà, c'est un Figaro égal à lui-même to kota na bino na prochain épisode. Il y a Café Namaboko avec Saint-Figaro. Bye bye. Revient amitié et mon contre mieux. À salir dépression. Bon, soi-disant, on a sikoyo. Yé, sikoyo le royal, le soi-disant, c'est que baza banani. Baza spiritas penzate. Mais soi-disant spiritas, ils en manquent de. Sikoyo, a sikoyo héritier na faire, comme à ses services. Pour nous nuire toujours Kingula. Il faut pas parvenir à publier n'engona zulia banini na balabala. Ils ont stress, ils ont problème. Le pango oya bango, Kofi Olomide alinga ratekango. A comme si on a souci bateka le pango maman mi po et permettre ya luka Lamborghini ou bien luka voiture egoleka Lamborghini. Tolanda bisono surtout didis ton alobati. Moi no ya yemo ko moi na propre. Aloba yango, alobi j'ai vu papa en train d'harceler mes amis. Tango ba monique yo komeli moi na papa chéri ata texto ya pamba. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité et yé pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que
Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au mode vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya, trienen, produit moko, hasard, produit à compagnie Neolife. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mneni nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala ami. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena kosoko la biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakiso sala ke bomba misuni na bango tamulai na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na ndo santé na biso nde salami ke no to komo maladie autosuto e komi lelo ba nyonso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde pe osaki ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to liaka chaque jour il faut peto melaka ye ayeko sala musala lo dans basikoyo et à part ça ayepe à part ça a sokola pe makila a sokola biso makila tant on mêler makila na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition. La nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc triennel ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la triennel asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger ça na notanga ba kombo et ça la ke na bosa la bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza epelé sur looking na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ba vidéo toza na ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye
booster énergie moto amela TNN aza moto aza na bandi na âge ya 12 ans mata amela TNN ya bana eza toza na baproduit ebele batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu eoyaka tolobelaka lelo tolobaka TNN alobeleka na mokuse vraiment yeyo soki olingi oyeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesi yo tolobela ye na koexplike yo TNN ou bien na kotindela okutu na koexplike yo TNN ou bien na kotindela okutu photo na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais soki français na tindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza soki partout oza na Congo wapi totinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga TNN oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie balisi biso boye moto soko aye avant to bande traitement peseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to mela ye yeyo TNN dala ngabu nazobela te mela melaka mo eza afunga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka to tafuno ngai abela te mais c'est la ricane na sino que nazo zobela te tunyo somela abon attendez sali soki ozwinga soki omoni ke no ongolo za biso pe facilement ataka na chaîne yo otalela biso yo soki oluki biso ozwa biso facilement a produit triéto un produit Neolife c'est un produit naturel ma produit ça un produit naturel eza bio maman ma produit ça t'aimer belé nous quand après maladie nyonso au problème terre bot babotaka te au problème libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida esi la te me komisa mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote maman balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a komisa te na o kitoko le kwa ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a o komisa te kitoko o nzoto santé ekangami yaka sumunene tozo li ozo mela nous avons pe bien ozo mais santé nzoto a komisa santé ngebu azo bongisa pe kisotaka tant kati ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu TNN solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo